ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television. Madame, Messieurs, bonjour, bonsoir. C'est l'heure de Pont de l'air à laquelle vous nous regardez à travers le monde. Je dis un grand merci à tous ceux-là qui sont branchés en ce net moment pour regarder cette émission Little, qui est un magazine sociopolitique où nous prenons des grandes questions d'actualité, nous le mettons sur la table et nous en débattons avec les invités ou soit nous en faisons juste une petite analyse. Alors, mesdames, messieurs, afin de commencer, je dis un grand merci. Banso, c'est la Kolanda Bisso, Sabona, massivement na ABC One, c'est Jésus-Christ qui est le number one. Merci na Maman Chantal Yao, également Papa Osé, et pourquoi pas dire un grand merci na Rebecca na Bianca, à partir des USA, comme on dit, United States of America, donc aux États-Unis. Également Dadi Boyembe na Washington. Merci à tous ceux-là qui aiment ABC One parce que nous vous donnons toujours des actualités où ils allaient fraîches et puis vérifiables, plutôt vérifiées. Alors nous sommes là. Alors, nous avons beaucoup de sujets d'actualité. Oyo partageango na moko ya bato ya minene ya mboka oyo, dont nous parlerons de la restructuration ou la réforme ya Seni. Nous allons parler également na makambo Italie la levé le refus ya levé ya ba immunité, il y a le sénateur Matata Mpogno Boebi na affaire Bukangalonzo, et nous parlerons de beaucoup de choses au Ezo les Kanakata maï politique et République démocratique du Congo. Mais nous allons recevoir aujourd'hui en duplex au Babengi membre d'honneur, il y a Essidé Azali, le secrétaire exécutif, il y a Essidé na niveau, il y a Italie Oyo Papa Loso, c'est un grand économiste, il a travaillé dans plusieurs banques na monde na Congo pe na monde ndeto kozoyer en ligne pour que tu aies matali politique Yambo Cannabis. Alors sans plus tarder, nous allons rapidement recevoir en ligne notre invité. Il est le secrétaire exécutif de l'ESID Italie. Bonjour Papa Loso. Bonjour Jimmy. Comment vous allez? Bonjour. Comment vous allez? Ça va très bien. D'accord, vous êtes en ligne on est sur... passé dans la saison chaude. Yeah. Oui, un peu de chaleur, voilà, mais ça va voilà. Très bien. Papa Loso Giteti, je rappelle na Internet que vous êtes le membre exécutif, pardon, le secrétaire exécutif, il y a Essidé, il y a Martin Fayoulou, Italie. Également, vous êtes membre d'honneur. Est-ce que c'est là vrai? Oui, c'est vrai. Ce sont, disons, mes titres officiels dans le parti politique Essidé de Martin Fayoulou Madidi Mwanamboka, Otobenga président élu au peuple congolais Baponaki le 30 décembre 2018. Alors, Nazali membre d'honneur, d'abord il y a parti Naye, parti Essidé, et puis à Salanga Grâce, à Pesanga Mukumba, il y a quand même Essidé Italie, Nazali donc secrétaire exécutif, il y a Essidé Italie. D'accord. Voilà, c'est correct. Très bien. Merci. Mais je me reste que tout le m'appelle na boala pour ça bien penza baimbo kabalanda biso et ça bien mengi. Alors vous êtes en Italie. D'abord il faut faire une petite analyse, une critique sur l'ensemble il y a la situation politique en Mboka na biso Rolobanini. Par rapport à Makamamboka, donc dans situation générale en Mboka. En général nani. Elle est comment? Non, situation en Mboka, Papa Jimmy, ezali, le quoi tu en français, ezali très préoccupante. Pour un lobby très préoccupante. Masolo est aucun de bienté. Aux hommes, on a tous deux camps politiques. Tous allés na camp ya Lamuka, où il y a mon Mboka, Martin Fayoulou Madidi, na ex-premier ministre Muzito, ezali camp politique, il y a tout. Et je vous rappelle que mon Mboka, Martin Fayoulou Baponaki, le 30 décembre 2018 avec 62%, confirmé par les statistiques, confirmé par Bassango, confirmé par l'Angleterre. Mais coup concernant la Boyaki quand même. Soyons sérieux, voilà. Papa Kiteti. Coup à Boyaki ango, coup à pouvoir dire le contraire, la Cour constitutionnelle. Voilà. Bon, d'accord, mais on appelle les débat moussous. Alors, Tozali Ka, il y a Batouana, il y a Lamuka, il y a Martin Fayou, il y a Adolphe Muzito. Et pas wapinga Papa Loso Nazali Nakati.
Après tozali na camp ya Union Sacrée de la Nation. Oyo ya mwana mboka Félix Tshisekedi Tshilombo. Oyo azali kokama mboka na ndenge na ye. Kuna tozali na Tshilombo Tshisekedi, tozali na Joseph Kabila Kabange, papa Mandefo Pembe. Azalaka sous na pouvoir, hein? Azalaka sous na pouvoir. Je veux dire. Donc, ezali quand il y a Tshisekedi, il y a Joseph Kabila, il y a Moïse Katumbi Chapwe, il y a Mwanamboka, Jean-Pierre Bemba Gombo. Voilà les deux camps. Alors, quand Nabiso, il y a Lamuka Tolobi, tout ça là-bas réforme Bandeko. Tout réformer Seni Wana. Poto Tobo ya Makambo, il y a 2006, 2011, 2018. Oyo, ba élection, il y a Mbirigambringa, il y a Vai que Vai. Hein? To vanda na mesa to bongisa seni et comme seni moko neutre auto bengi na français dépolitisé to pesa ngona basango to pesa ngona batmususu et biso ba politicien to vanda pembeni ba bongisa biso seni wana toke na ba élection et moi ngana soko ajouter avec l'appui logistique à MONUSCO. Pourquoi MONUSCO? MONUSCO va trahir ba traître ba trahir biso makasi MONUSCO wana to sona confesse na bango te. Non wana ezali propagande ya Paul Kagame. Non tala lobby Tshisekedi président na biso bon aza président nga tenga na zoko reconnaître yete. Oh c'est vrai. Ezali officiellement président non nga na reconnaître ka yete. Oh na bomba kate je suis clair. Moi, je ne suis pas avec Tshisekedi Tshilombo. Mais on a ni au reconnaître Haïti. Na Goma, ake wapi na wapi. Na ba avion ya MONUSCO papa. Azoko tambola. Donc na mboka wana moi je vais vous dire d'ailleurs il faut peut-être papa Jimmy au président Kangai. Papa Loso azali économiste confirmé. Na sali 25 ans na Banque mondiale Washington chef. Nazoko diriger Mindele. Peuple congolais bino bozoko landangai. Na diriger Mindele. Nakati ya Washington, capitale ya américain. Nazalaki chef ya ba projet, nazo kokamba ba projet na Afrique mobimba, Afrique yangele. Oyo ya barabu te, mais Afrique ya biso oto bengi Afrique subsaharienne. Na yebi mamboka nyonso, kobanda Malawi, ti Sénégal, ti Madagascar, ti wapi Benin, na yebi yango. Donc nazako ya wate na miso na bino peuple congolais koloba biloba loba. Alors mboka wana tozali na administration te mboka ekufa administration ezali te gouvernement ko toloba te économie ou ezali peza domaine na ngai ekufa na ngo. Alors tolobi to sala ba réforme wana na Lamuka pardon na Seni to bongisa Seni wana to kene be élection oyo peuple congolais ko pona président abima oyo ya ko pona gouverneur abima oyo ya ko pona député na ye abima. Mais quand il y a Union Sacrée, il y a Tshisekedi Tshilombo, il y a Joseph Kabila, il y a Moïse Katumbi, na Jean-Pierre Bemba Gombo, Baboy. Alors, bino peuple congolais, tozali nesika wana. Biso tolobi, biso batalomuka, to bongisa Seni, to kena be élection ya vrai, ya solo. Bango Baboy. Pourquoi bazoboya d'abord? Pourquoi? Balingi ko tricher. Balingi Seni wana ya potopoto oyo ya Malonda oyo ya Corneille Nanga oyo ya Basengezi. Papa Loso, s'il vous plaît, mais le président Félix apparemment a refusé à lobby, il va organiser les élections. Il n'a pas dit rien de commun et puis Seni et ça n'a pas problème à citer mais pourquoi bino dans la agitation mingi surtout côté à la Muka? Pourquoi? Toujours ça la agitation. Mais pourquoi? Non, toujours ça la agitation. Je vais expliquer bon. Mutuna kitoko yozali journaliste, mituna yayo biyano yangai. OK. Pourquoi tozali agité pour makambo ya Seni? Parce que tozali papa nangai na expérience ya 2006, 2011, okay. 2018. Seni wana asalaka na ye élection malamu te. Ezali Seni ya Corneille Nanga ya Basengezi. Je vous rappelle peuple congolais que Corneille Nanga na Basengezi bazana ba sanction américaine. Bakoki te kusimba dollar, bakoki te kutia lokolo na États-Unis batumi bale wana. Bakonzi ya Seni. Kino lelo bazali ka bakonzi ya Seni. Soki ba kena Amérique bakokanga bango. Donc, alors Seni wana eza Seni ya makambo, ezali Seni ya potopoto to bongisango na basango na biso
ya bato ya Sengo ya Senko na ba mission na biso bato ya mwana mboka André Bakondowa na ba islamiste bakota na kati na ba société civile to bongisa yango pona nini bazali koboya papa Jimmy pourquoi Tshisekedi na Joseph Kabila na Jean-Pierre Bemba Gombo na Katumbi Baboyi to bongisa seni eloko ezali wana pona nini bazoko boya que seni te koma dépolitisé c'est-à-dire que biso ba politicien to bima to tikango na maboko ya basango ya ba société civile basa la biso élection wana na MONUSCO akokumba biloko parce que siko na minute oyo administration mboka na biso nyonso ezala maboko ya MONUSCO Tshisekedi azoko tambola na bavion ya MONUSCO alors boni soko ekomi na ba élection baboyi MONUSCO baboyi kosala ba réforme ya seni to boyi mais boyi escroquerie wana Papa Loso mais muna komona mbutu ezali parce que seni lokola ezaki ba pesa ba confession religieuse mais mbutu ezali koto bayi religion boboya kin Ronsard mais ope ba ko proposer to komona mbutu ezali ya bino bayi la mukabo komona ondengeni non c'est-à-dire que au moni ba mbutu wana yozo ou bien ngombutu ezali ba manœuvre papa ba manœuvre ya nani ya ndeko Félix bien ndeko nani manœuvre ya nani bomba mabe ezali manœuvre ya Tshisekedi Chilombo ya Joseph Kabila ya Jean-Pierre Gombo na Moïse Katumbi balingi te vérité ya ba urne oyo peuple congolais aponi abima oyo peuple congolais alingi akoma président na ye abima bango balingi boete balingi seni moko ya cafouillage ya kusala mbringa o to bengi na français cafouillage on lupa ndenge ba jouer bazaka basangani bazoko kubundela balle balingi ya ndenge wana balingi seni ya tout droit te ya bosembo te biso tokotika ngote tozoke na bango tina suka bakoboma biso nyonso mais seni wana oyo ebebisi masolo na 2006 na 2011 na 2018 ekoleka nango lisusu te. Mais alors, bino na niveau ya diaspora ne si yo ozana na Italie ozape ozo diriger bato belé kuna. Alors qu'est-ce que ba résolution ni bino boko zwa kuna pour na ko contrecaler un peu makambo union sur na niveau ya restructuration en seni ba résolution ni ozo kuna na diaspora. Bon, tozo ko sala o to ko sala bon ngai ngana koma nga monsieur tuteur nazoko tuter nazoko dénoncer Osaka éveille à conscience. Nazoko solana ba mindele. Non mais attendez. Nazoko solana ba mindele ngana zaka mutu ya Banque mondiale, ancien fonctionnaire, na bima na Banque mondiale na lukumu bafuta nga pension na ngai, na yiba kuna te ba bengana ngai te, nazali très bien. Nazoko loba na bango, batu wana to kale bango. To kale bango na 2023. Mboka wana to sauver yango. Tozoko sala ba lobbying. Tout ça est sous nini. Tozoko sala ba lobbying na niveau mboka tozoko kupesa courage na bana mboka lokola Serge Welo bana ya Lamuka ya ECD ya Nouvel Élan ya mwana mboka Adolphe Muzitu ex-premier ministre to bundela batu wana to bundela bango soki baboyi pe kusala ba réforme mboka wana ekopela moto toko tumba toko buka parce que toko gite kosala 2006 2011 2018 basala kaka poto na élection ko bato moko boye bayiba kambongo talana likambo sena asali sena abikisi matata poni Yangwala pe merci Papa Loso parce que vous avez anticipé ma question. Alors dans le deuxième point au ezali par rapport il y a affaire au Yabukanga Lonzo au ezali qui rage. Alors le procureur avait demandé à ce que le sénateur bah lever immunité à un des combattants pour que Azala traduit la justice, mais on a vu les contraires dans ce plénière et les cas qui te montrent vraiment bah sénateur Oyo bah sali bah lobby que non bah qu'on livre la justice bah boy congolais immunitaire et au moment où je vous parle aujourd'hui il y a même une marche au organisée dans le parlement pour que bah tu as pression à bureau. Alors quel est votre point de vue? Non voilà ezali vraiment exemple Oyo pour nani biso batuya ECD, il y a Nouvel Élan, il y a Lamuka, il y a Martin Fayulu, na Adolphe, il y a toujours kopunda loko. Wana zali cas exemplaire. Ngana zali spécialiste ba projet.
na sala ba projet ba millioni na Banque mondiale. 25 ans ba yebingai. Bon. Et mon anana noté que projet monene lokola Bokangolonzo à quelques encablures ya Kinshasa, donc pas très loin. Ba meli 300 millions de dollars ya peuple congolais. Est-ce que Zalata Moutouana IGF, c'est l'inspection générale des finances. Donc ezali pour la matière di Yemoko. Inspection générale des finances ezali pour la matière di Yamakamombo mona biso. Alobi ke tata wana a détourné na mama moko boye bazali ba sénateur ba détourné bino bolongola ba immunité na bango de façon c'est que to la bango na justice soki bazali ba innocent ba kende ko samba soki bazali ba condamné soki ba bimi ba démontrer innocence na bango ba sala innocence na bango. Ouais. Sénateur ba sénat wana etelemeli bango etelemeli peuple congolais ya boyi sénat ya Bahati d'ailleurs ba lobi que Bahati modeste azana kati likambo Bokangolonzo wana mais Azamuta union sacrée, il peut pas trahir le sien. Oui, papa, mais entre 100 millions de Congolais tozoko kemba na Kinshasa mboka ekoti nzala matembele ezalaka te ndunda ezalaka te Bokangolonzo ezalaki projet ke tolona biloko tolona bilanga tolona baloso banguba masangu bandunda topesa bana Kinshasa balia ba escroquer pour projet wana yo zali Bahati soi-disant président ya Sénat ozoko défendre Moyibi donc opesi mokongo na peuple congolais alobi ezayete zaba sénateur ezayete zaba sénateur. Oh mais voilà mais ba sénateur est-ce que lokola Tshisekedi azoko sala makambo yonso na ndenge na ye Tshisekedi Tshilombo azoko buka mobeko alongoli mabunda ati Mboso alongoli Tambwe Mwamba ati Modeste Bahati donc moto azali mokonzi akosala oye alingi soki Modeste Bahati lukwebo alingaki ke Matata balongola ye immunité à Samba alingaki asala ngo Papa Loso. Est-ce que les est-ce que papa oui exemple pourquoi biso tolingi tobongisa seni tobenga na bato miyibi wana to nettoyer mboka soki tozokende kaka na seni wana ya basengezi ya Corneille Nanga ya Joseph Kabila Kabange ya Félix Tshisekedi Tshilombo mboka wana ezokokufa tokosala eloko moko ata guerre ya est wana ekosila te. Alors Papa Loso, au cas où la procédure Oyo Martin Fayulu alobaki sur la dépolitisation ya Seni et que esalamité totikali ke tozala, alors quelle sera la position maintenant ya Lamuka na batonyo so bozana katuna bo erozana ndengeni mwana mboka Martin Fayulu asi aloba ango aloba soki baboyi ba réforme wana tokende kovandela bango na parlement wana tokende kovandela bango na palais du peuple d'ailleurs ezali palais du peuple tokende kovandela bango wana tokoloba na peuple congolais est-ce que yo lingi ko continuer na bubumbo oyo na nzala na kukufa tozokosilisa bana basili na Butembo bana basili na Beni bana basila na Minembwe na Ituri est-ce que bolingi buzoba wana e continuer to bolingi changement soki bolingi changement tokende kovandela bango na palais du peuple tobote le parlement palais du peuple wana tobengani Mboso tobengani Bahati tobengani Félix Tshisekedi Tshilombo tobengani ye na Joseph Kabila tozui pouvoir na biso. Voilà ce qu'on va faire. Donc soit na bango ezali ke toyokana na malembe to kinandinga makasi. C'est ça choix na bango. Est-ce que le peuple congolais est-ce que les sénateurs ont été élus pour se soumettre à ordre à un individu? Non, exactement. Sénat ou bien Sénat? Je dis le sénateur, Sénat. Parce qu'il y a une petite confusion. Le sénateur, Liembongo, Matata corrompre Bango. Donc, parce qu'il fallait que ordre à présent de la République. Non, on est sûr. Matata Ponyo Azali Mouyibi Mounene, Ngana Zoko Betle Twitter. Ngana Zolo na Banque mondiale asala yesu ba contrat na yete azoko pesa contrat na Matata Ponyo na Guinée Conakry
azo kosala soki projet moko lukuta kuna ngana koyebisa banque mondiale botika tata wana za moyibi. Bon, par rapport na Sénat, Sénat wana ezali Sénat. Est-ce que yo yebi ke ba futi ba sénateur wana $6,000, $6,000. Pona makambo oyo. Pona ba refuser lever wana. Ba petit on $6,000 pona ba refuser lever immunité. Voilà, $6,000. Bien sûr papa nangai. Tozali bana minkete mutu moko kondimango azate. Bakobomba ngo bakuwangana mais apesi bango $6,000. Yango na ba voter batika ye. Mais tout ça n'a pas monté. Nous sommes contre. Parce alors, que nous sommes dans quelle république? Tokende wapi? Tokende wapi? Dans la situation à boye. Papa, qui t'es? Tokende dans la situation à boye. Sénat, il y a Matata Pognote, il y a Bahati, il y a Joseph Kabila, il y a Félix Tshisekedi Tshilombo. Les Sénat, il y a peuple congolais. Tous allés 100 millions. Bakolonga biso te, bakolonga biso jamais. Oui, olobini ni papa, loba biso nazo. La ligne où vont les choses, nous allons vers quelle république? Mais inquiétude, vraiment inquiétude. Vraiment, tu as bien posé le problème. Moi, Mboka Jimmy, Jimmy Bosembe, linga masolo na yo parce que ozoko poser ba question pertinente. Na niveau tokomi, tala likambo ya Sénat, tala likambo ya Matata Ponyo, tala likambo ya Est kuna. Bana bazoko kufa kaka na Beni Butembo na Minembwe na Ituri Tshisekedi Tshilombo azoko kokate toko kine nango économie ekufi na lobite ekufi nango esi ekufa tala bon toko continuer nango jusque quand parce que batu wana balingi basala ba changement te balingi kaka mutu mandefo Joseph Kabila atikala Joseph Kabila kabange awumela Félix Tshisekedi Tshilombo awumela Modeste Bahati awumela Mboso Nkodia awumela alors toko kene nango ti wapi ya wapi solobi ke non trop c'est trop to boy toko temela batu wana soki batu si makambo ya ba réforme te c'est que nous gouverne la bango na palais du peuple. OK. Mwana mboka Martin Fayulu si alobila bango tango salaki grand meeting na Sainte-Thérèse na Njila Lobake no soki batu na bayokeli peuple na ngai te na koloba na bino boke nous gouverne la bango na palais du peuple. OK. Donc nous gouverne kuna nous sommes 15 millions d'habitants na Kinshasa. Est-ce que bango bakokuka? Papa Loso, OK. Bon, OK. Lelo oyo to komona makambo ndenge e kokende. Alors, au cas, parce que bandeko ya régime actuel, vous savez bien, bazo justifier, juste bien les conditionnels, il pourrait justifier leur échec par rapport à Covid. Il y a eu Covid qui d'abord 2 ans a travaillé avec FCC Blokaki et 2 ans le Covid a bloqué depuis 2020. Alors Bandeko Lobi il y a une chance pour un 2e mandat, il y a un régime actuel parce que le mec en question a travaillé madame. Alors quel est votre point de vue vous en tant que Lamuka? Bon, d'abord en tant que Lamuka, ezali point de vue à Lukuta. Ozomona soki moto asali lisumu akoluka ba excuse yon satatu zaka na bana na ndako mwana soko ya sali mabe abeti muninga akwana na yeka o aloba ye mutabeta kinga kasi tolo ba makambo ya Covid papa Loso nazali diplômé nazali na maîtrise ya santé publique ya université Johns Hopkins o azoko kamba makambo ya Covid na mokili mobimba na banzi aussi oyoki oui makambo ya Covid ezali na maboko ya Johns Hopkins. Ngana zali na maîtrise ya santé publique ya université wana na États-Unis. Betali solo yango papa. Yebi makambo nazoko loba. Yebi makambo nazoko loba. Covid ezali problème ya Congo te. Ngana va na Italie. Mais quoi ici économie, les économies c'est quand même. Ezali problème na Italie. Ezali problème na États-Unis, ezali problème na Italie. Ezali problème na France. Ouais. Mais na mboka na biso Congo ezali nango problème te. C'est un petit problème. Donc, Tshisekedi Tshilombo a kokite ko batama na sima ya Covid na zaki na Covid na kokite. Ya kokina été. Ezali échec. D'abord il y a tangate, azaka na expérience ya musalate. Il n'a jamais travaillé papa. Il n'a jamais yo moni wapi otili magasin biloko talu okoko zo mutasala na musalate. Donc Covid est un prétexte. Akoma chef à magasin. C'est pour ça le côté. Ezali kaya Tshisekedi, il n'a pas travaillé, il n'a pas d'expérience. Tangana yete abatama na sima Covid te
Covid ezali eloko apamba na Congo toza na Covid penza te. Voilà la réponse na ngai. Et ezali réponse ya spécialiste. D'accord. Dans la étude il y a santé publique na Johns Hopkins. Très bien. Je ne parle pas en l'air. C'est un petit problème au Congo. Ce n'est pas l'excuse. Ok. Voilà. Alors, troisième vague payée en Oyo, awana Kinshasa, kangi bistro, boîte salate, yebika Congolais vivre dans le quotidien, ça pose un grand problème aussi. Donc, moi, le prétexte c'était donc pour dire qu'en 2023, il y aura bel et bien organisation des élections, qu'il pleuve, qu'il neige. Donc, salate, hein? Donc, salate, glissement salate, papa, parce que mboka wana ekukufa toko tumba toko buka nazo ko sala prophète de malheur mais trop c'est trop. 2006 2011 2018 be élection mabe wana ko corriger yango tout ça la réforme ya seni biso to lobi te to imposer na mutu te to bengi Tshisekedi Tshilombo na Joseph Kabila na Moïse Katumbi na Jean-Pierre Bemba Gombo basangana na Martin Fayulu na Adolphe Muzito to trouver solution. Solution ezali nini? To dépolitiser seni. To longola ngona maboka ba politicien. Pesa ngona Musengo, pesa ngona Ambongo Fridolin na papa André Bokondowa. Batamba yango. Biso to tia pembeni to bunda etumba mibale. Yo za mwana Équateur. To sa libanda etumba yangwaka. Ozomona etumba yangwaka. Seni to pesa ngona maboka ba civil, maboka ba sango. Il y a pas missioni, bisoto bonde tomba. Très bien. Très bien. Si vous êtes des garçons, Joseph Kabila Kabange, Félix Tshisekedi Tshilombo, Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba Gombo, si vous êtes des garçons, tondi ma réforme ya seni, to kutanana na terrain politique to bonde tomba. Fara. Boni bosoko bata manasima ya seni, pour boyi ba élection. Boni, to kutika binote, to kolanda binote na suka. Voilà, papa Jimmy. Très bien. On va rapidement. Très bien, merci. Alors, on va rapidement chuter na point Oyo. Oui, que Baïla Mouka, Nazoé Babinote, Soki Bolinginini, le président Félix, lors à discours, il a toujours dit qu'il va faire son quartier général. Là, au niveau, il y a Est, bon, la guerre et tout ça partie, on a plus Nord Kivu, Sud Kivu, partout là-bas. Alors, on a chaque état de siège, mais enfin, il est à Goma, à Kenaki Goma, à la partie Est. C'est quand même une réussite, c'est une avancée. C'est bon, hein? État de siège. Bon, wana ezali troisième problème de ce que tolobeli makambo ya seni, tolobeli makambo ya bukangalonzo, ba escroquerie économique wana bazo sala. Et puis troisième chapitre, bonne question, makambo ya Est. Makambo ya Est wana papa ezali problème ya Est ezana Kinshasa. Na sens nini? Ba villageois na macheti. Ba villageois ya pamba boy. Na macheti bazokende koboma bana, basi, mibali na bamboka. Depuis 25 ans. Toloba depuis octobre 1996. Tango babandi ko ménager mwana mboka Joseph Mobutu. Ba menacer yeti ba yeti na Kinshasa ba botoli pouvoir. Ezali batouana. Solution nango ezali nini? Soki to sali changement. Moi je vous assure. Première chose, oyo batu ya Lamuka ezala Martin Fayulu ezala nani Muzito, réforme ya mapinga, réforme ya FARDC, ya PNC, ya ANR, tolongola papa ya wana nyonso na kati. Pas de Rwandais, pas de Ougandais, pas de Tanzaniens na biloko na biso wana. Et puis moi je vais ajouter, wana ezali conseil ya papa, ngai papa Loso, na kopesa na bakonzi na ngai lokola Martin Fayulu, to Adolphe Muzito. Tout ça, le service militaire obligatoire. Vous allez moi na Congo, vous allez Mobali, vous allez Mwasi, au commun âge de 18 ans, autant na mapinga, au yokola munduki, au défendre mbokanayo. Entre l'âge de 18 ans et 25 ans, obligatoire. Au côté na armée, au sali 2 ans na yo, au yokili munduki, au simbi munduki, pour défendre le Congolais. Jour wana, toko benga na Paul Kagame, toko benga na Museveni,
tokobengana mama oyo salama ya Tanzanie bakokima mbangu bakopakatana. Ah, toko bengala Museveni ndeni to mona ki to kotala président utaki kuna ba signer accord mo pona kotonga route wana pona trafic biloko na Uganda. Omunte ke moi consolider lisusu kitoko. Biloko tozoko reprocher Tshisekedi Tshilombo Cesar yango wana. Na Irumu na Jugu. Yoko ngulia na yoko ngusana e contrat yokusala banzela est-ce que ça papa. Alors ngana zoko pesa solution na biso ya lamuka. Kosala service militaire obligatoire. Ozali mwana entre mwana ya 18 ans na 25 ans, ozala mwana mwasi, ozala mwana mobali, yekola munduki. Bondela mboka na yo. Tokosala armée moko, ya ba patriote. Jour wana yo Museveni akopaka tambangu. Kagame akopaka tambangu. Salam Zani akopaka tambangu. Yekuta zana ye mama akopaka tambangu. Bakokima. Pourquoi bayebike nous sommes une population de 100 millions d'habitants, ce qui est un service militaire obligatoire pour nos biso. Du coup, nous avons une armée à 5 millions. Du coup, moi, nous avons 18 ans, 25 ans, armée, service militaire obligatoire, 2 ans. Au côté, au Yokoli Munduki, au défendre Mboka. Batouana, nous avons pas Katambango. Solution est na Sini. Solution est changement de gouvernement, il y a solo. Yangona biso tuzoko lela na lamuka peuple congolais tout ça la réforme ya Seni to que na élection kitoko ya propre avec la MONUSCO ou ya koma kusala administration ya Congo mutu wana ko yuko wanga nangote la MONUSCO gère tout, il gère même les avions de Tshisekedi Tshilombo boni ya kusala élection te ya kusala élection ako aider biso na logistique kokumba ba urne ba sanduku ya ba vote pour ba tricher te. Donc, tout ce que le papa, problème est, ça dépend de Kinshasa. Tout le gouvernement est kitoko. Tout ça, la réforme est Seni, tout que na élection en 2023, ils vont partir. Parce que tout ce que alors, qu'est-ce qui est différent entre Bisso, Batu Lamuka, na Batu Joseph Kabila, na Félix Tshisekedi Tshilombo. Bango bazo ko sala musala na muyibi. Biso to ko sala musala na busembo ya Nzambe, et puis to zo ko tia boya na kati. Très bien. C'est la vraie stratégie à l'icolo, la grande stratégie. Nous avons un livre militaire où Charles de Gaulle a fondé Kinango pour te comprendre nini tout ça la batouana. Tu lobby que par rapport à problème à est, ils ont petit problème. Tu connais nettoyer armée, tu l'ongli ba paya, tu ça les services militaires obligatoires. Aux alliés moi na Congo entre 18 ans et 25 ans, aux alliés moi na moisi, aux alliés moi na mobali, yekola munduki. Simba Munduki, tout défendre Mboka wana. Voilà. Ce jour-là, au Komona, Museveni a Pakatimbangu, Paul Kagame a Pakatambangu, et Mama Salama ya Tanzanie a Pakatambangu. Faute de temps, merci Papa Loso, faute de temps, nous sommes obligés de chuter. Mais une petite question de curiosité, est-ce que la puissance d'un État réside dans sa superficie? La puissance d'un État réside dans beaucoup de choses. Superficie, oui. Population, oui. Richesse naturelle, oui. Mais qu'est-ce qui fait que tu as Rwanda té? Congo azali nango. Nous allons 2 345 000. 2 345 409 km², oui. Nous allons na ba richesse sur le monde entier, ils allient pas na biso et puis nous allons 100 millions. Et puis, à la diaspora, nous avons 16 millions de Congolais. Nous avons tout. Puissance Nabiso, Yangonande, nous avons utilisé en côté, nous avons la Félix Tshisekedi Tshilombo Liboso, nous avons Kosaye, nous avons Onyokolaye, na Rwandais, na Tanzanien, na Ougandais. Très bien. Merci. Ça va changer. Très bien. Merci Papa Loso. Nous sommes arrivés à la fin. On a évité ceux qui ont 30 secondes et l'autre mot qui ça par rapport il y a un passage parce que la réalisation nous fait signe que tu vraiment la souka. Voilà. Le bananga souka d'abord papa Jimmy n'a pas su n'atondi botondi. Merci. Pour l'opération opportunité na clarifier biloko makambo et na kolobaka ka boye pour le loba souka peuple congolais to komi na point carré le kola bazaku loba na 1940 yo zali jeune likolo tango ba papa bazoko kolisa biso bazoko loba et komi na point carré kutu tozaki na banzembo
mboka na biso ekomi na point carré. Na point carré wana lokola tukomi wana il faut tozola mayele tosala changement ya seni tokende na baélection ya propre na 2023 tobenga na bapaya barwandais baougandais batanzanien totia vrai gouvernement congolais ya bato ya bwanya tosala changement ya mapinga changement monene nga nazokoloba ekoma armée ya service militaire obligatoire ya bana na biso ozali mwana congolais ozali congolais na congolaise entre âge ya 18 ans na 25 ans kota na mapinga pendant 2 ans yekola munduki sima munduki bundela mboka na yo. Voilà ma kamda tozoloba. Très bien. Lelo papa Jimmy, merci beaucoup. Merci. Pesinga liloba. Natondi botoni. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci à vous. Très bien. Merci, mesdames, messieurs. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je vous rappelle que Toyambaki, le membre d'honneur, Azali, secrétaire exécutif, il y a ESID Italie, où il a représenté Martin Fayoulou, au niveau il y a Italie, c'est-à-dire la diaspora. Il y a Betty Masolo, a une révélation grave sur la réforme de CENI. Bon, mon IP a passé ma proposition pour lutter contre la guerre, la petite guerre où ils ont dans la partie est et Nabiso a pessi makalisinae alors neto baka les propos tenus n'engagent que son auteur mais tous les aki abiso bien les aki à moko bayi la muka mais na diaspora. Merci beaucoup na la grande équipe qui m'a tenu compagnie, Fali Matoko. Merci également à la présence de ma très chère que j'aime beaucoup, Berodayo Manissa, ainsi que la princesse Bolinga, sublime, merci Ayao, sublime Ayao Bolinga, qui est béni. Merci maman Chantal Ayao, merci aussi à Rebecca Bianca, kuna na United States of America, merci à tous les anglophones, tout vraiment au Bourgogne, la vie à Paris, na Allemagne, partout vraiment. Alors, continuez à vous abonner massivement sur votre chaîne ABC One. Comme nous avons toujours dit, c'est Jésus-Christ qui est le number one. Alors, ce qui nous avons de retenir prochainement pour un autre numéro. Ciao. ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television.